Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, joyeux Noël, soyez bénis. Tumata, 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 et donc voilà. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Soyez bénis les mamans, la maman qui s'est les livres, beaucoup de la parole de Dieu me dit, si on fait de la place à l'enfant, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Si mon caca compte mal, il a donné. Namona. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Partagez, partagez. Donc, on m'a dit la 500 comme ça pour partager. Partagez, partagez. Joyeux Noël, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse tous. Partagez, partagez. Alléluia. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous les mamans. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Partagez, partagez. Voilà. Partagez, partagez. Tout matin, tous amis qui étaient dans la ligne. Ma maman bizarre, vous avez un cœur, vous avez un like, vous avez un cœur. Partagez, partagez. Bola mwanzambe eleke belé, bola mwanzambe eleke belé. Comme si tu me lelo. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, joyeux Noël. Partagez, partagez. Tomata, tomata. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Là, moi, ça me dit, nazomona tozomata te, tozokaka vous partagez ma maman. Maman bizaleli tindika tindika partagez. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Na bande konoso bazotia ba cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Ola pambola, pambola makuta nyonso oyo baku. Landa maman appelle Dédio na pokwa lelo. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon mari, papa bienvenu Dédio. Nzamba pambola mabota nyonso oyo bakolanda na pokwa na lelo. Nous sommes là pour partager.
tozomona likolo ya live na biso tozocontinue kopesa explication na bamama tozolobela kaka comment entretenir le corps après l'accouchement. Alors la fois dernière bamama balobi tosalaki yango mpe mwa vite fait ezalaki rapide ya trop. Alors tosengaki bandeko nyonso babenga na privé mais par contre bapele eleki tellement ebele baexplication ebele ezosalaka tozolala te tozopesa baexplication bamama mosusu bazocomprendre te bazozonga donc yango mama na bele azongi lisusu po apesa biso explication malembe tout le monde a comprendre. Maman jeune fille jeune tantine ozolandanga zwa biki na yo zwa agenda na yo tia à côté comme ça makambo nyonso mama na bele obanda koloba yo ozosala kaka kokoma pour ne pas kobandela lisusu montez joyeux Noël manifestez-vous joyeux Noël à tout le monde. Oh, merci beaucoup pour le cœur, merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je profite très vite de la déconnaissance ici, Bazana Live. Je vais présenter bien vraiment 1000 esquisses. 1000 esquisses à tant que ban en Nzambe. Na kati yanda pour ya ba parents basali tout anaka. Ozo sokola basali tout anaka. Na kati ya bana libota moko ba dispute ezalaka. Mais yango te ko kolobe memela biso bokabwani. Na yeko présenter mes excuses à tous les mamans, à maman des alléluia, saro vous êtes là lobi na ligne. Mais vous avez surprise ya komona ndeko na biso mama Riachou oleka kolelisa tout le monde. Vraiment na yeko senga ba excuse na ba mama nyonso oyo baleli na tina ya mama na biso Riachou ndenga lekaki lobi alelisa ki ba mama nyonso vraiment please bolimbisa bandeko na biso bolimbisa mama Riachou bolimbisa mama na biso Rite baza bana ya papa moko baza bana ya mama moko donc na kati ya famille matata ezalaka me kokabwana nde eza mabe donc baza bandeko bolimbisa bango na nkombo na Yesu bolimbisa mama Rite bolimbisa mama Ariane donc baza bana ya papa moko le rere est humain ba manque ya maîtrise de soi peut-être yango ekoki komema bango na niveau oyo bakomeli mais oyo kaka biso tokoki kopresente bino eza pardon tomemeli bino pardon vraiment bamama ya Ariachou bolingaka Ariachou oyo bolingaka Rite en tout cas vous demande pardon na nkombo na Yesu bandeko botika obenga toza na live déjà. Donc, pour présenter bino ba esquisse bana na Nzambe ata makele les hommes basuka kaka na kolimbisa bolimbisa sœur Rite bolimbisa sœur Ariachou vraiment na kombo na Yesu. Tokoki koleka tobandaki kolobela après l'accouchement nini oyo mama akoki kosala après l'accouchement tolobaki mama soka boti azongi na ndako eloko ya liboso oyo akoki kosunga nzoto na ye na bentio na ye eza mai ya moto. Mai ya moto nalobaki tokoutilize yango boye. Mai ya moto nalobaki tokoki voilà. Nalobaki tokoki koutilize mai ya moto soki mama abimi na hôpital. Mai ya moto comment utiliser mai ya moto? Bandeko na nga bokanga te soki tobandela parce que tozwi bapele ebele neti mama mosusu abengaki naza koma mama asapusani mwa age par rapport na biso alobi mama na bele nalandaki baconseil na bino kutu lelo nazwi mai ya moto nasukoli yango na nzoto na biso basi nabi te mama yango te nalobaki na explikaki biso boye okozwa nzungu na yo ya monene otie mai na resho mai wana il faut etoka mai etoki fozala na so na yo ozwi mai wana orenverse yango na kati ya so fozala na serviette wana ekobana koservir yo kobwaka yango na kati ya mai odindisi yango na kati ya mai donc serviette fozala serviette ya monene oyo eza juste na simi comme exemplaire ozwi serviette na yo odindisi yango na kati ya mai soki papa azali
akoki mpe kosunga yo. Soki oza yo moko okoki mpe kosala yango kaka po esunga yo ozala bien. Ozwi serviete na yo odindisi na kati ya mai ya moto, ozwi yango obandi kotombola nano awa, ozotombola bavendre na yo, bavendre na yo. Donc ozwi serviete ozotombola ozofina mpenza ntango ozofina ozokotisaka mpenza libumu. Donc ozokotisa yo moko komona bamakili ekobanda kokita na makolo ezobima directement moto wana ekendaka kochauffe bamakili oyo etikalaka na libumu en fait ke ebima. Kaka serviete wana okotia yango na mai okofina yango na baepole awa ti na se ya mabele na se ya mapeka parceke bamama misusu bazalaka na le ebele, soki kaka aboti mokolo moko mbala moko le etondi, soki le etondi esalaka mpasi ebenda bamisisa na se ya mapeka. Bien aimé, eloko okosunga yo eza kaka serviete ya mai ya moto wana. Okozwa le même serviete ozomase na se ya mapeka na yo na bamisisano ozobenda boye, donc ozozongisa mai ya mabele wana eya na kati ya mabele. Serviete ya monene ya moke te, ofini na baepole, ozwi lisusu otie na mai ozokitisa malembe na motu. Donc ozokitisa ngo malembe na motu na yo po makila ndenge tolalaka boye le jour ya accouchement makila emataka na motu. Bamama baza awa babota, bamama mikolo baza na ligne ebele bayebi bazolanda biso makambo nazoloba eza vraiment réel, eza réel. Makila emataka na motu, mai ya moto wana ekosalaka ekitisa ngo yango mpe esalaka ke mwasi ya retrouvaka teinture, donc teint ya bien. Mwasi akoretrouve teint ya bien, pourquoi? Parce que tolataka maske na zemi, mai ya moto wana ntango makila ezolongwa na motu nde permetaka mwasi abimisa teint ya bien. Alors kaka serviete wana okoki kodindisa yango na mai, obandi kobeta yango awa ozobeta yango awa boye, ozwi bino beti pouf na mokongo, ofini na mokongo wana parce que bassin eza esika mwana afandaka. Bassin yango mwana bamama mingi soko aboti après nsima mikolo akobanda kolela malodo. Soki ofini mai ya moto bien te na bassin na yo okobanda toujours kolela mokongo pasi. Alors po lela mokongo lobi te yango wana fozwa serviete na yo ya monene obeti wana obandi kofina okomona ekosala yo bien. Alors tolongwa na etape na so ya kosuku ya kofina mai ya moto soki osilisi ndenge wana. Voilà, mpona bato ya césarienne bandeko nanga bozolanda nga lelo bana ozokende nango malembe po to comprendre. Mpona bato ya césarienne okoki jamais kozwa serviette mpona kotombola ndenge mama na bele alakisi biso mbala liboso. Soki ozotombola boye pota nyonso ekofungwama, epe okozala na pasi makasi. Bato ya césarienne bautizaka mai ya moto kaka na bassin na baepole na mutu. Donc soki oza na pota ya césarienne okozwa serviette otie na mai ozobeta makasi na bassin na yo. Soki osisi kobeta na bassin ozwi yango baepole ofini na se ya mapeka place mai ya mabele efandaka wana ofini. Après ozwi obandi kobeta yango na mutu na yo po makila oyo emataki na mutu ekita. Par contre nayebi ke bato ya césarienne bazalaka accompagné na bamédicament. Même ata biso mpe tobota normal nayeka kopesa conseil na mama bizaleli moko ata mundele apesi yo kisi ya komela na hôpital kobosana bokoko te. Nous sommes des Bantous, biso toza banoir, nzoto na biso ezalaka ndenge moko te na ya bamindele. Alors faut kosalelaka toujours bokoko na biso tolanda culture oyo toyo kokuta awa te parce que bango na biso toza ndenge moko te en fait. Donc j'espère n'expliquer bien kota mai ya moto tosilisi. Soki osisi kofina mai ya moto na yo okozwa petit so na yo, oyo eza moke ya fo ezala petit so moko eza ta mwa mesure awa nazolakisa kaka po tozala na idée. Okozwa petit so otie mai ya malili na kati, ya petit so okati citron na yo parde, ozwi morceau wana moko
ofini yango na kati operce citron na kati ya mai ya moto pardon na mai ya malili otindika mpena robine ntina suka ozwi mpena mai ya glace wana ya malili ofini citron yango na kati mpona bandeko baza na afrique oyo baza na possibilité te ya kosokola na bamai ya douche ndenge tosimbaka nini boye akoki kozwa petit so wana 3 fois bolandanga bien première fois kosokola na se na biso bamama akosokola yango ya pamba mai ya malili wana kaka ya mibale akosokola yango ya pamba ya 3e tour nde akozwa citron na ye adivise yango par d deja ntango okende na douche okokende na mbeli te quand même ntango ozokota na sale ebe okokende na mbeli te ntango omi deja kende azokesala bain intime nanga odivise deja citron na yo omemi yango morso wana ya ndambo okende yango deja alors ntango osokola première tour deuxième ya 3e nde ozwi citron operce na kati ya mai wana ntango koperce citron na yo nde okozosokola yango eza lokola mai ya suka nde osokoli na bain intime na yo ya suka soki osilisi bongo mama obosana te fo kosomba bande hygiénique ya monene fosomba vraimen bande hygiénique ya monene parceke ntango kofanda makolo na yo ifo ezalaka toujours ya kokanga bande hygiénique wana ekopermettre yo obima mopepe te mwasi abimaka mopepe ndenge nini bandeko mosusu babengaki mokolo wana bapozaki baquestion mama kobima mopepe yango eza nini bana na biso toyebike babotami awa na europe bayebi te kobima mopepe elakisi nini mwasi soki azobima mopepe après l'accouchement ezalaka ndenge nini mwasi atraiteni nzoto na ye bien te wana osentir na nzoto na biso mpasi polele donc osentir polele epuis kobana kobimisa mipepe obana kopete pambapamba liboso na biso basi epuis na nsima donc mopepe osalaka mouvement opete na liboso na biso basi eza vraiment kitoko mingi te mpona mama bizaleli oyo azotraiteni nzoto na ye obima mopepe yango wana tant que nano okokisi 3 mois ya accouchement te okarbona na serviette pardon okarbona na serviette hygiénique te en tout cas eza très très bien citron en fait ezoséche yo na se na biso basi donc rôle ya citron yango wana ntango ozosokola yango ebendaka liquide bamai oyo ya mwa bazai wana etikalaka mpasi mwana avandaka soki bajour tozalaka mwana ndako somakili ekatani ebendaka kame mwa bamai moko ekitaka wana donc c'est très important ekwana osalaka okoma kutu a 5 heures rapide donc citron eza acide te citron eza médicament moko te kokotumba yo soit trompe soit nini citron eza eloko moko teke soki oza na stérile ekoderange yo non par contre na profite bien na expliqué biso citron eza très efficace ya kosepare yo na volume nayebi te bozokanga bien bomanifeste volume eza ntina suka bomanifeste soki bozolanda bien donc voilà tokomaki na explication ya citron en tout cas bozolanda bozoka bien so bozoka bien bose manifeste alors nalingi naloba beaucoup ne pas oublier kaka na citron wana toloba teke citron acide toloba teke citron ekoki kotumba yo même si oza na stérile par contre citron ezosepare yo na babactérie na bamicrobe ya toilette bamama bolanda bien soki oza na toilette oyo ezalaka bato ebele ezalaka au fait des mesures ozokende ezosala pipi na yo okokana koyoka bamikosa na se parceke biso basi nzoto na biso ezalaka fragile toza ndenge moko te na bapapa tozalaka polele na se en fait ntango ozokende ovandeli kive ata opangusi yango microbe enosaka te osukukaka après quelques jours eye atrape yo mais citron eza wana mpona kobundisa bamikosa wana nyonso tu donc bamikosa wana nyonso tu citron ekobundisa yango ekosepare yo na bamicrobe surtout ya toilette donc mama bosala expérience oyo agrataka na se na biso basi
oyo etungisaka ye na bandeli lisusu explication ya citron mama soki ozolandanga bien bose manifeste nayebi te pourquoi volume ezodérange awa son eza vraimen ntina suka en tout cas nazocomprendre te naganga en tout cas bamama na bandeli nazobandela explication ya citron nazobandela explication ya citron citron eza mabende kosokola na yango na se na biso basi ezojoue arole ebele mama moko apose question ata mwasi akuti kobota azotanga nao makila akoki kosokola na citron mama na bela koyebisa yo wi kosokola na citron outi kobota na voix basse mama oza polele ozokende toilette ozofandela kini na kivu wana oza na papa oza na bainvité oza na bato mosusu na ndako même si oza 2 personnes yo moko soki deja obeti batour ebele na kivu wana masuba na yo moko toomemela mpe mikoro pareil ndenge totambolaka nango na basous-vêtement soki ozoprotege nzoto na yo bien te na sous-vêtement ozosuba masuba wana ezozonga ekoki komemela yo infection alors citron eza wana mpona koboma bainfection nyonso tu wana donc eza lokola détol en fait na mboka na so toza na richesse eza kaka biloko oyo toliaka yango nde richesse seki nafandama bolimbisa mokie namoni bandeko bazodeklare bazoyoka bien te tuka nafanda napusana bien yangoza pembeni oyedamuka en tout cas voilà botya balike soki bozolandanga bien na fandi bolandanga sikoyo très bien soki boyoki nga bien bolobi ke son eza bien na bandeli lisusu citron ezosepare biso na bainfection ya toilette soki mama moko azolandanga na miniti ozoloka mikosa mingi na se na biso basi zwa kaka citron wana sala ndenge mama anabela lobi operse yango na kati ya mai donc na 3e so na yo ya mai osukoli yango très bien yo moko komona ke journée wana mpe butu wana ekolekela yo malamu okotikala soki kograte nzoto na yo te mpona koloba ke biloko na biso oyo toliaka ya naturel eza très efficace na banzoto na biso moko mpe donc ezosunga makasi kaka citron wana yango ezosala ke eboma solo ya silipe ya biso bamama ndenge totambola kolati silipe na yo pendant toute la journée otamboli makolo ebimaka solo ya molunge mutu moko te akoki koloba ke non nga nazalaki pendant toute la journée natamboli makolo nange ebimisi solo te lokuta mama amoi kozala kaka mama bizaleli oyo asokolaka na citron même temps ke ozosokola na citron wana ekobanda kolongola baodeur ya mabe na katikati ya makolo na yo ndenge ozofronte entre silipe na bakwisi na yo citron mosala nango yango wana alors kaka le même citron wana yango wana koki kosala na bajour oyo outi kobota yango nalingi naloba sikoyo citron na bandele su bandeko il faut koperse yango na kati ya mai okoki kozwa citron mbala moko te okotisi yango na nzoto na biso ya bomwasi non okoki kosala yango mpe esala mosusu lokola acide non mais soki ozosangisa yango na mai ekosala yo eloko moko te par contre ekomemela yo nde traitement nalobi lisusu citron il faut koperse yango na kati ya mai donc kaka citron wana yango wana okoki kosalela yango ntango nzoto no eza nanu polele outi kobota après un mois okoki kozwa citron wana mibale operse yango na basine na yo ozwi basine ya mai operse basine fozwa basine moko soki oza moto ya base monene oluki mpe base oyo eza ya monene oyo okoki kokota yo nzoto na yo mobimba ozwi base wana ozwi e citron otie mai ya malili ofini yango makasi na kati okovandela citron wana na mai pendant 1h30 ekopermettre okobenda balikide oyo etikalaka babenga yango mai ya mokongo ya mwana
na yebite wana bokilo na ngalinga bana koyebisanga bazei wana ya bande etikalaka citron ebendelaka yango okoki kovandela yango na kati ya basine pendant 1h30 ekosunga yo mama ozolanda ngai. Et à part ça okoki kosala lisusu toza lisusu na bamama oyo babotaka na déchiré. Bamama oyo babotaka na déchiré mpo ta na bango na se mpona kokauka surtout biso toza libanda na Europe na bamédecin na biso bagynécologue bapesaka biso bakisi ya kopakola ya kotia na se mpo pota ekauka. Toza na témoignage ya mama moko toye kosunga na bandeko na ngai, toza na eloko moko te tokoki koinvente oyo nanu tomoni témoignage yango ya malamu te. Mama Riachou aza témoignage ya kobota na déchirure, eloko nini etretaki ye mpe eloko nini esalaki ke azala azonga bien pota na ye ekauka mbangu. Mama wana alobi mama nga abotaki awa na déchirure, bapesaki nga bakisi epai ya médecin na bandaki kopakola na ya komela, me lokola natikalaki kaka na yango après quelque temps napolaki na se na biso basi, donc pota olikauka ekomaki kobimisa mai. Bandeko na nga mai wana ndeko wana apesi so témoignage esali biso pasi, alobi akomaki kobima solo. Mobali ne tellement alingaki mingi, aza mwana abotami bapoto oyo mobali na ye mwana bapoto oyo lokola alingaka ye mingi azaki soki akuti mosala aye apesi mwasi ne bizu omona alobi mwana ondira asali kaka omona yengaki mimbango ti azwi mwana na ye mobali alongoli mwana kushi, ntango alongola mwana kushi akuti ke ezake mwana asali kaka te oka me sheri na oyoka sola kopola yo soka ngo te, alobi esalaka ye pasi ye moko na motu na ye ayebi ke ye nde moto azodégage solo wana. Alobi tellement aza na moto akopartage na ye te, aza na moto akoki kotuna explication wana te, biso nyonso tomeyebi comment tofonctionnaka. Moto mosusu akoki komemela likambo ezosala ye pasi yo kokomisa mo sujet ya mokerie, ce n'est pas bien. C'est pour cela mama na belle alobi mama bizalelo ozolanda nga na moi na lini lelo ozwi ya ofele kabola ya ofele oyo azwi makoki ya kolanda mama na belle te na lini yo oyoki pesa mpe na moninga oyo aza te. Zala mama oyo bakopesa na adage ke moninga akimeli mbula na kati ya ndako eno na ebale, parce que ntango moninga azokimela mbula na kati ya ndako pardon, et cela veut dire que secret nyonso to moninga akopartage na yo na pasi oyo ezotungisa ye okobimisa ngo libanda te. Alors mama oyo akozala lokola moninga akimeli mbula na kati ya ebale, donc eza déjà ya mama oyo ekozala ke moninga aza na souci aye kopose souci na ye epa na ye, aye kopose souci epa na ye me ye apanzi yango libanda. Tozala ndenge wana te, mama bizaleli aza mama oyo ya kimia, aza mama oyo azalaka na amour, aza mama oyo aportaka baninga na motema. Si ya conseil ya donné il faut pesa moninga conseil na motema no mobimba ekolongola oyo eloko te, ekochange yo eloko te. Pardon? En tout cas mama na bela sokolaka citron chaque jour. Nga fenda na yebisi bino pe na teyi bino tobota bandeko na ngai. Tango ozalaki na yo vierge wana elingaki ezala autre chose, mais tango oboti en fait awa mingi mingi tozolobela bamama baboti epi baza basi ya mabala, baza na bapapa baza na bango ensemble na ndako. Bapapa ntango baza na ndako ya des fois papa koki kozwa yo na semaine moko ya mosusu toute la semaine. Il y a des fois papa koki kozwa yo na semaine moko 5 fois. Il y a des fois aussi papa koki kozwa yo 3 fois na semaine. Soki ozotraiteni nzoto na yo te mama okofungwama en fait nzoto batraitenaka yango soki tozozwa mafuta tozopakola na nzoto na biso, pourquoi pas ya kotraitenir mpe oyo etangami nzoto na biso ya basi mpo bapapa bazala toujours na esengo. Donc voilà eloko nga nazosolola na biso mpona citron yango wana. Citron eza mabe te, eza asidi te, par contre ezosepare biso na bamicrobe ya toilette. Donc soki ozobeta baturu kosuba chaque pardon aire nyonso tu okodégage solo te na silipe na yo. Et puis mama azangaka jamais soki auti kosala pipi na ye azanga kolekisa papier, donc fo kopangusaka papier kolongola masuba wana evanda na silipe te en fait, parce que soki ozofanda na masuba wana yo moko kobanda kolunga solo, yo moko kobanda kobina solo ya pipi. Donc eza malamu te. Mama bizaleli aza na ndako soki aza na papa ensemble okende koyokisa moninga mauvaise odeur na silipe na yo eza kitoko mingi te. Toleki lisolo ya citron wana. Alors tokomi na perte blanche nalingi expliquer biso bamama
ebele bamama batulaki biso balobi mama minganga baexplikaka biso balobi perte blanche eza très important na nzoto ya mwasi egardaka vagin na ye ezala malamu baminganga bayebisaka biso bongo mais pourquoi biso tozonga to utilize biloko oyo ekoki kokausa perte blanche nalini explike mama moko alanda ngai très bien na pokwa lelo oui c'est bien bon perte blanche eza bien mpona kogarde vagin na biso ezwa bamicrobe te ezwa nini nini te tanke oza na bomoi perte blanche ekoseche te kobima na nzoto na yo wana nde ezolakisa ke oza na vie donc ozovivre oza na pema parce que ebembe ya kokufa ebimisaka perte blanche te alors biso tozotraite yango pourquoi biso bamama bizaleli tozotraite yango pourquoi nazopesa biso exemple ya salive kozala na soyi na monoko na biso tozoloba oyo eza na soyi ndenge moko na se na biso bamama toza na perte blanche topesa kaka exemple simple ya soyi soki soyi oyo eza na monoko mama ogarde yango te otika loyoka monoko na yo solo te tosala kaka examen moko mama esika ozali kanga monoko na yo pendant 1 heure du temps koloba te evandaka awo apres ntango ofungola monoko okoyoka nini solo ekobima na monoko pourquoi parce que monoko na yo okangaki yango soki ekangami na kati ezosala mouvement te monoko ekobimisa solo pareil na biso bamama na nzoto ya basi tokoki jamais kobomba perte blanche na nzoto na biso c'est bien bon perte blanche ekoki kobima mais fo salaka effort oyo ezobima wana nde fo bimisa yango mama tosala te examen moko mama tambola pendant toute la journée lala bongo kosukola te sikoyo obimisaki baperte blanche na sous-vêtement na yo zwa yango kende kotia yango na solo na ndimi te koyoka yango na solo ya parfum atosukolaka na citron mama bizaleli na ndimi te koyoka yango na solo ya kitoko ekobima toujours solo ya mabe yango wana eza malamu te kotika yango ebele na nzoto na biso en fait toyebi ke eza malamu mais faut koentretenir yango wana topesaki conseil na mama oyo avandaka na papa ndako moko na mama oyo aza mama bizaleli ayebi koentretenir nzoto na ye eloko mosusu tolobaki eza ai eza très important na nzoto na biso bamama ai wana ezopermettre biso soki okotisi yango na nzoto na biso ya bomwasi ekendaka kobeni na bamai wana nyonso tu baperte blanche wana ebimisaka yango nyonso ya salite ebendaka kaka oyo ya salite ekobimisa yango mama sala expérience ifolala na ai na nzoto kotia yango te pendant la journée parce que ntango ozomarche makolo ezobouge yango moye esala befe ekozala te ozwi ai na yo pendant la nuit soki oyebi mokolo wana osengi ata papa bizaleli moko permission ke papa lelo naza na traitement moko nalingi nasala oyo esalanga bien okozwa ai na yo olali na yango le lendemain système ya ai ezali okozwa ai otietiti yango manzaka ozokisi yango apres ozwi tonga na yo na file ezala mo molai okotisi yango na ai ebimi likolo oluki lidusu mosusu ozongisi yango ekiti na se nde okozwa singa wana okangi yango lizita okotisi ai na yo singa etikali libanda singa wana nde ekopermetre yo soki olamuki na ntongo okobenda singa wana ekobima na ai epui mama yo kotikala propre donc tozosunga na ebele toza na bana na biso ebele baza awa na Europe bayebi eloko moko te baparent baza mosika baboti baza na bato ya kosunga bango te atuka bamama tosungana oyo bayebi page ya mama Riachu te oyo bayebi page ya mama na belle dedo te bosunga bango bana na biso bameka kozala malamu ata yo mama oboti bafille ebele comme moi je suis mère de 5 filles pardon donc il faut nazala na mosala ya koentretenir bango ndenge baza deja na ndako nanga fo bayekolaka deja kozala basi ya propre mpo lobi na bango basenkete na eloko te soki elobi nzambe akobenganga bamitungisama te voilà yango tomeki kosolola na biso lisusu na solo ya ai c'est très important en tout cas stanga wisi te soka na seti bamama ngai nayebi kutu na Congo tobandaki te me tobakaka mpe Jean-Jean mokutu ezalaka soki otya moko oyoka lokwa matati obandi kobina Jean-Jean mpe eswaka na ndenge moko akosakana te en tout cas eloko nyonso tu oyo eswaka yango nde etritaka okanga na koyebisa so yango wana eloko nyonso eswaka yango nde etritaka Jean-Jean mpe eswaka ai mpe eswaka toye kokende na likambo ya mokongo mama oyo awuti kobota
Soko okokisi 3 mois okozwa gingembre na yo okozwa yango na ai okozwa pena mbuma ya ai wana bule ya ai wana mobimba pardon les mamans ai tozoloba ya kozwa yango oyo okozwa ai oyo ya mbuma boye ozwi yango na gingembre olongoli gingembre nango baposo olongoli mpe ai na yo baposo otia yango na mixeur et se mixer très bien ozwi mwa quantité ya goble ya mai overse na kati orince yango passe yango très bien fozala na passoire zwa yango zwa pompe kende kopérige mama ekosunga yo parce que mwana avandaka na bassin après l'accouchement bamama tokoma kolela mingi j'ai mal au dos soki otraite mokongo te après okozala na problème ya mokongo ai ebendaka bazeli wana ya mokongo nyonso tu etretaka pota libumu makasi le même formule okoki kosala mo mpe mpona papa soki omoni papa alelaka mokongo mingi aza na problème ya kosala toilette aza na problème moko avimaka libumu mpo mapamba mama bizaleli zwa habitude na semaine papa akoki kotungola ata 2 fois mpona mbala liboso soki deja amesani na semaine akoki kotungola ata mbala moko soki amesani na ye akoki kolekisa mpe 2e semaine après apérige eyedaka biso mpe kitisaka libumu na mwasi awuti kobota kotungola eza très efficace en tout cas biso towuti na bamboka na biso nous sommes des bantu eza eloko oyo tobandaki kosala awa toye na Europe totia yango niete awa nakomi mundele awa nakoki kosala yango te awa ceci awa cela non totika kokota na culture oyo eza ya biso te nabakisi eloko mosusu mama oyo awuti kobota asanganaka jamais na papa après maternité okoki jamais koya na ndako mosali kaka 1 semaine lokolo oza mama bizaleli ozosokola na mai ya citron ozoteteni nzoto na obe oyoki nzoto ekauki okoki koluka papa mbango kosangana non eza malamu mingi te nga nazwi expérience oyo na bandeko oyo babala mindele awa na Europe nazwi expérience oyo epa na bango bamama bino bozolanda nga soki oza na mwana na yo abala mondele soki aboti kende kovandela mwana wana soit botola eyaka na ye na ndako na yo wana conseil gratuit nazopesa bino mibali balingaka mindele balingaka tu nzoto en fait donc ye ntango mwasi na bino na maternité cela veut dire c'est fini bibo azalaki na mwasi etuboki mpona récupérer ntango bana bazosangana na mibali na bango après l'accouchement asali kaka 1 jour 2 jours 1 semaine bazobeba en fait bazokoma mai bamindele bango moko bazalaka gute bazalaka mai na se bamindele balingaka kutu te nzoto na bango ezala kokauka mpona ya koketu na médecin aloba nakomi malade mais biso lokola toza banoir soki oza na kofungwama mpongo na se okomi mai papa kosepela te miso ekokoma kobetabeta atuka mikolo koya tokolukanga bamama bizaleli topartage tosolola ndenge nini tokoki kosenga bapapa ndenge nini tokoki kozala na bango ndenge tokoki kofanda na bapapa mpo tokomi koevite ovandika ozotala na youtube omoni papa abali na kongo ezosala kitoko mingi te parce que bamama ebele batiki banzoto na bango bazoentretenir yango lisusu malamu te mama azokanisa soki azopakola produit apakolaka parfum ya bien nde nzoto na ye eza malamu non epuis toza ndenge moko te na basi oyo baza na mibali te mwasi oyo aza na mobali te akoki mpe kosokolaka ne citron ata 1 fois na semaine ekosala ye eloko te mpasi aza na mobali esika moko te mais mwasi oyo aza na mobali na ndako na ye il faut simba toujours nzoto parce que à tout moment papa kozala na besoin na yo fa okutaka yo toujours propre et sec en tout cas nazopesa biso explication nozali kolobama nazo explique biso donc après l'accouchement je peux pas kosanisa nzoto na yo mbala moko na papa mwasi asanisaka nzoto na mobali na ye après 45 jours en tout cas wana nga nayebi bamédecin oyo babotisa biso na Congo yango bateyaka nga bamédecin nga naboti bana na Congo 4 naye na bana na Europe awa 4 naboti mibale awa en tout cas bamédecin ya mindele awa ntango balandelaka biso baoyo baza awa na Europe bakoyeba bakenda kosalisa babenga yango nini physique nini nabosani bomeka osuna bakenda kosala
ceux qui massage ceux qui na bosani Congo bandeko na nga nazoloba makambo ebele donc bakendaka omona bamédecin bazosala bango kobongisa bango nzoto ya bomwasi po ezonga apres omona bayebi so ouais madame maintenant sikoyo okomi bien mobali na boosepela okende yango kosangana non c'est faux archi faux nalobaki boye papa oyo akoki kozala motema malamu aza na besoin mwasi na ye azonga malamu okokanga motema ata panda 2 mois ovandi na nzoto na yo normal ozo entretenir yango très bien mpo mokolo kokutana na papa ozala malamu me na conseil na biso bamédecin bapesa ngai mama na bele nabuta na Congo bayebisanga mwasi azelaka pre kozonga kosangana na mobali na ye voilà apérine voilà bapérine bakenda kosalisa yango après accouchement awa bakotindelo bafemme sage okobana kokende na blepa na bango bazolakisa bazosala kine bazobenda jusqu'à ce kokokoma bien mais biso tobotami na Congo toyebi ke mai ya moto moto esungaka biso okroise makolo na yo kotia na bande hygiénique na yo yango nini kosalaka ezongisa yo en fait ezongisa yo donc voilà napesi na biso conseil kowelela nzoto ya papa te après l'accouchement mpo okobeba okobima mopepe mama yo ozolandanga soki opetaka pambapamba liboso na biso basi se kozobima mopepe mwasi abimi mopepe koyeba ndenge obimi mopepe okomona nzoto na yo okokoma bekai ekokoma sec donc okozala so mafuta te en fait donc ekoma so ozolekisa liboko boye ezosala makelele na nzoto na yo ebana osala makelele boye mwasi oyo abimi mopepe asalaka ndenge wana alors yebaka soki obimi mopepe na sexe na yo okokoma frade nazoexplike yango très bien okokoma malili mwasi esengeli te na se na ye na se na biso basi tozalaka malili mwasi aza na moto moko adegageaka oyo nzambe apesa biso naturel alors il faut bien entretenir le corps pour ne pas perdre moto wana en fait donc soki mopepe bimi okokoma malili donc papa koko kolinga te lelo akoti ayoki malili lelo bakoti ayoki malili akodebute yo eza malamu mingi te bamama bino bozolanda nga bana baza te bopesa bana na biso conseil na bakisi lisusu koloba ke mai ya moto oyo akobeta na libumu na baepole na bassin kosokola yango na vagin na yo te kosokola yango na nzoto na biso ya basi te parceke ekopanza yo ekokomisa vagin na yo couleur ya mabe lokola viande ndenge ezala kosombi viande na boucherie oyo obwaki yango na kati ya mai ya moto po ezala deglace po esunga yo langa rapide tala couleur ya viande wana ndenge echangeaka pareil na nzoto na biso bana basi soki ozozwa mai oya moto ozobeta na se ekomaka bongo ekomaka couleur moko marron couleur moko ndire ya mwa rouge bordeaux non or nzoto ya mwasi ezalaka rose il faut batela yango toujours na mai ya malili bamama bazolanda ngai bayebi ke ya defo ezalaka mpe soki ovandi na baintime na yo okoki kosala soki omoni osali mpe baintime na yo normal okoki mpe kozwa glace okotisi yango na se ya biso basi ekosala yo bien glace wana ekopermettre yo ozalaka toujours ferme soki glace wana esili ezoprotege toujours moto na yo naturel ezala bamama c'est très très important alors tokomi na étape nini mama landanga mama bizaleli azangaka lingette nini mama bizaleli akoki lingette nini mama bizaleli akoki koutilize bamama boyokanga bien mama nyonso aza na line ayeba ke mama bizaleli azangaka lingette te na chambre ya couche na papa okoki kotia lingette na toilette sache-le bien que ozala mpe na lingette na yo moko na chambre lingette oyo nazokonseye bamama bizaleli ya koutilize na pokwa na lelo eza mixa ezalaka na parfum ya kitoko bamama soki nazoloba verité boyebi te ezalaka na parfum kitoko botia bakere botia balike lingette ya mixa wana role nango eza nini oza na bapetit serviette na yo oyo ozalaka nango deja na chambre na yo oyo eza ke soki papa aza na yo besoin okoki kozwa koutilize omipangusi opangusi mpe papa bapetit serviette wana c'est très important yango wana mama bizaleli azangaka serviette ya boye te na chambre na ye okozala nango ata 20 eza ya yo po ezalaka kaka toujours propre il faut luka oyo eza doux oyo eza vraiment doux
faut ezala pena du soko pangusela ngo nzoto boye éclaté te selo pasi te parce que yo moko kopangusa na yango okopangusela nango mpe papa esala yo pasi te mama bizalela azangaka baservete ya boye te na chambre na ye et puis il faut ezalaka repassé à tout moment il faut ezalaka repassé prier ata na mwa eloko mwa ata mwa bone moko garde yango papa eyeba secret na yo te mais likolo wana il faut ezala na légete mixa pourquoi lingette mixa bandeko na nga tozowuta misala na europe awa bapapa bazotravaille dur bamama bazotravaille dur ntango tozongaka na ndako omona papa asali be intime na ye alali mbala moko abandi koronfle mama yo mpe ntango kowuta mosala oyo osali be intime na yo ntango ozosisa omibwakami na mbeto mbala moko obandi koronfle me okomona kaka parti ya ba 4 heures du matin 5 heures du matin papa retrouve force akomi koluka yo mama ntango azoluka yo mama bizalela apesaka mbala moko te na gauche nyonso otikala loboko boye pa okangi lingete na yo ya mixa obendi ata moko oessuye balèvre na yo ntina katiaka makolo parce que ntango tolalaka makolo na biso na kati etokaka ekoki mpe kosala mosola molunge moko ya mwa mokie alors lingete ya mixa wana ntango kolekisa yango entre bakwisi na yo olekisi yango na se ya bavendre na yo surtout na bamama oyo baza mwa libumu monene ekopesa mama solo ya kitoko yo ntango papa azoya ata aza presse na 4 heures wana sala penake papa attend nali nabongisela yo sani na yo opangusi yango très bien na légete wana etikeli osolo ya parfait ya kitoko ntango papa koya akozala déranger na odeur ata moko te mama bizaleli na bakisi lisusu amokaka lingete na ye te na chambre toza na lingete ya mixa toza na balingete na biso ya baintime lingete intime oyo badesinaka mwasi etout mpona intime eza mpe na bamai wana so toza nango besoin te mais lingete nango ezalaka sur la parfait kitoko kende mbangu na lider kende mbangu na auchan mama ozolanda nga na afrique kende mbangu na magasin kende kosomba lingete oyo eza na solo ya parfait ya kitoko comme ça ogarde yango na ndako na yo ekosunga yo na moma ya intimité na yo na papa tokomi na nini tolobaki boye bamama babengi biso mpona vixi confort mama moko abengi biso bandeko na ngai okolimbisa explication alandaki yango malamu te ayoki kaka lisolo ya vixi confort ndenge tolobaki okoki kozwa vixi confort wana otangisi yango na mai osukola na yango mpe na be intime na yo mama aza na papa te papa aza na congo papa akendaki voyage na congo mama azwi vixi confort ake kosukola nango bandeko na nga bokoeskize nga ekomi kosenga ye akushe na motu akushe na papa ce n'est pas bien vix confort ezosunga biso bamama soki osali yango be intime esalaka bien na se en fait esalaka fraîcheur espesaka posa ya kosangana na papa vix confort kaka oyo mama ariane azoutilize mpona komase nango libumu vix confort wana ezotraite maladi ebele ezotraite corona ezosunga biso na barime ezosunga biso na batu okoki otiango soki moto azokosola bokopakola mo awa ezosunga mpona baangine ezosunga mpena na makambo ebele moto mpo aza na malodo akoki kaka komase mokongo wana na vix confort ezosunga biso vraiment makasi alors soki olingi osala nango be intime fozala kaka ke papa aza na besoin na yo olobi papa nazoya na ke nano kobongisa nazoya nameka mwa kolekisa mai mpo lia bien nde okoki kozwa vix confort otangisi 15 gouttes na petit so na yo wana olave nango c'est toujours troisième so okoki osokola première so vide deuxième so vide ya troisième nde otangisi 15 gouttes na yo osokoli bien na vix confort eza nango mabe te eza kisi moko te ezoke kotumba moto eloko moko te par contre ezotraite nini nzoto na biso bamama oyo baza mikolo bakoki kopesa témoignage esungaka hémorroïde aussi donc etraitaka mpe po kaka vix confort wana soki oza ndeko ozolanda ngai papa mama ozolanda nga otundisamaka na pota libumu voilà bozela mama azozela biso vix confort mpona alakisa yango pour ne pas kosomba vix oyo oyebi te soki oke kosomba yango vix confort ya bien na kati nango eza couleur ya vert na kati nango eza couleur ya vert kozwa oyo eza couleur ya noir te na kati eza ya bien te luka vix confort oyo eza couleur ya vert ekosunga yo donc voilà mama moko abengaki petu na ngai mpona vix confort
réponse yango na napesi mpona bandeko nyonso tu j'espère bolandinga bien. Alors mpona utilisation ya beurre de karité ndenge tolobaki toyebisaki bamama babenga na privé, bapapa baza ebele baza na ligne bazolanda biso, on peut pas tout parler ici. Ntango nazokata na bino awa mama na be azosalela bino video, nazolakisa bino video comment mélanger, comment utiliser, et puis nakoexplike na utilité nango nini oyo ekoki kosala esunga biso bamama na nzoto na biso. Vraiment eza toujours biloko moko eza naturel, kaka biloko oyo toliaka yango ezoentretenir biso na nzoto, kaka biloko oyo toliaka yango ezotraite biso bakota mabumu, kaka biloko oyo toliaka yango vraiment ezosunga biso. Voilà oyo aza na besoin koyeba Vix Confort et Jésus. Oyo aza na besoin koyeba Vix Confort na biso yango oyo. Vix Confort yango oyo bozomona bakomi confort. Bazoteka yango na bamagasin ya bamvunzi na biso bato toza na Europe, bazoteka yango na bamagasin ya bamvunzi, bazoteka yango na bamagasin ya bachinois, bazoteka yango na Château Rouge, bazoteka yango na bamagasin oyo kaka bateka babiloko ya baafricain. Vix Confort yango oyo tozobetela sete ebele. Vix oyo te mama, koutilize Vix oyo ya pharmacie te na nzoto na yo, s'il vous plaît mama, nalakisi yango tomeka koutilize Vix oyo te. Toyebi ke Vix oyo esungaka biso soki moto aza na rime, soit aza na kosu tomasaka yango na tolo awa, esunga moto wana a respirer bien en fait. Donc vraiment c'est très important. Vix oyo eza pe na rôle nango esalaka na nzoto. Mais Vix Confort yango nde tozobetela sete kende na magasin mama luka Vix oyo ekoyede yo. Eza na mama moko abengaki nga lobi mama na ben nayokaka lisusu posa ya kosangana na papa te en fait. Papa soka aza na besoin na nga nakoma kaka napesi ye nzoto na nga kaka mpona sepelisa ye, me ngai moko nayokaka posa te. Vix Confort oyo ekoyede yo mama soki oza na ligne ozolanda ngai pambolama mama. Donc nameki koexplike biso mpona Vix Confort naza besoin kirkima mpona bamama bazo nakomi na étape ya curcuma. Curcuma na biso yango oyo curcuma eza épice oyo batiaka yango na loso po ekoma jaune. Curcuma yango oyo okoki kozwa curcuma na biso ati toza na Europe na Auchan, okoki kozwa na Leader Presse, okoki kozwa yango mpe na donc na bamagasin nyonso to en fait parce que batekaka biloko ya kolia okoki kozwa curcuma. Role ya curcuma na nzoto ezosala nini? Kaka na curcuma oyo okoki kobrose nango mino avec dentifrice ya pamba te, ozwi brosse na yo otie dentifrice, otouche kaka curcuma boye obrose na yango mino. Première tour soki obrose na curcuma osokoli monoko na yo bien olave, otie lisusu dentifrice, oniki mino na yo makasi. J'espère komona mino ya mama Annabelle koma eza propre, koma eza pembe. Bino na surtout bandeko boza kozolanda nga bozomona mino na ngai eza pembe, nasukola yango kaka na curcuma. Kaka le même curcuma oyo bamama bazotuna mpona bandeko baza na problème ya batache ya noir na makolo. Video oyo nazosalela bino nazotiela bino yango sur YouTube pour ne pas koloba awa nga mpena nakoka te koexplike yango parce que na YouTube nayebi ke nozala liboso ya motu te, na koexplike motu na motu akota kuna na YouTube nde ya kozwa explication mpe na kolakisa mélange nango koma koki kosala pour ne pas osala erreur. Donc nazoexplike yango na YouTube tout de suite là, ntango nazosisa nazotia video mama nyonso to azolanda nga alanda yango mbangu na YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube Annabelle Dedo bokuta yango kuna, na Ariachou TV bokuta yango kuna explication nyonso to. Curcuma c'est très efficace, ezolongola banoir na katisata makolo, ezolongola banoir oyo ya feyanga peka. Mama mosusu abengenga alobi aza na bana tellement baza minene, moko aza teint clair mazomona kingo na ye ezoyinda, okoki mpe kozwa curcuma wana opakoli mwana na kingo. Donc solution mélange nango nyonso tu nakotika yango na YouTube bokokuta yango kuna. J'espère bamama bocomprendre biloko nyonso tu nameki koexplike. Toza na beurre de karité, yango oyo nazosala video tout de suite dès que je quitte ici. Nazosala video ya beurre de karité, nazolakisa quantité nini oyo okoki koutiliser. C'est très important pour ne pas déborder, faire n'importe quoi.
excusez-moi. Pour ma maman, baza na besoin de de karité. Vous avez de karité au ndenge ezali. Eza vraiment kitoko makasi, eza ta na mbuma te. Eza ta na mbuma te, bomoni nga mama na be na tiango na monoko. Yango nazolia yango. Eza vraiment très très efficace. Beurre de karité oyo. Oyo azolanda biso aza na pays oyo. Aza na facilité ya kozwa beurre de karité te. Akoki kocontacte mama Riachu. Tokoki kotala soki facilité kozala ya kotinda yango na poste. Tokoki kotiela ye na poste. Eza mama Riachu te motu azosala yango, mais eza moto ya bikolo aye nango mpenza beurre ya pure auti nango na mboka na ye nde mama Riachu alingaki asunga mama Bizaleli moko na live na biso acomprendre utilité ya beurre de karité parce que beurre de karité koutilize yango nazotia yango na YouTube sikoyo. Nazotia yango na YouTube sikoyo toza 22h soki tokomi 23h kaka bamama bolanda yango na YouTube na chaîne ya mama Annabel Dedo bokokuta utilité nango. Il faut naloba utilité nango na nzoto et puis il faut naloba nalakisa bino comment utiliser en fait. C'est très important bamama. Bozala motema ya kokita lokola mama Annabel naza wana mpona bino. Tokoki kobombela bino eloko ya malamu te mpo mabala na biso epambolama tozala bien bapapa na biso mpe bazala beni. Toza na huile de coco. Toza na huile de coco. Huile de coco na biso yango oyo. Mama Riana explikaki biso alobi soki oke kosomba huile de coco ife ezalaka ya kokangama boye. Bandeko baza na France bazolanda nga na mona na bamagasin mosa bamvuzi. Toza na huile de coco mo badesina mpena coco batia mpena bakokoti mibale. Eza bol mo ya monene boye ya pembe na kati ezaka ya kokangama boye. Mama Bizaleli ata pakoli produit. Mama Bizaleli ata pakoli mafuta na ye. Mama Bizaleli ata asali nyonso tu amonkaka te likolo ya nzoto na ye kolekisa huile de coco. Huile de coco ekosunga yo mpona yo ezala du. Ekosunga yo mpona yo ezala du. Kopakola yango na makolo, okoki kopakola yango na mipende, okoki kopakola yango na bakwisi na yo na katikati, okoki kopakola yango donc ekosunga yo. Ekosunga yo, il faut ozala na mafuta na yo moko deja osalelaka opakolaka. Par contre mama Annabel apakolaka na ye eloko te malheureusement. Donc moyen aloba te ke so nasaleli produit nasaleli non. Donc ozomona ndenge na tiango na nzoto na ngai eza vraiment na solo ya koko eza kitoko mingi ezosunga biso nzoto na biso mpe ezala malamu. Nzoto ya mama ezalaka shashasha te esalaka makelele te en fait. Oyo yango na koexplike na nini miel yango oyo nazolakisa biso miel yango oyo mama okoki kosungama na miel oyo. L'explication ya miel oyo na mélange nango nyonso nazosala yango sikoyo utilité nango eza na kati kaka mokolo na se ya mapeka okoki mpe kotia yango na elongi na yo. Mais kuna nazoki kolakisa biso kaka formule comment utiliser mpo osala erreur moko te na miel oyo. Miel oyo kaka esungaka biso na kusukusu okosalela yango te ya citron otie miel na kati obaloli esungi yo mpona kusukusu na nzoto na biso mpe eza na mosala miel oyo. Mikolo mpe koya tokosunga mpe tosolola nango toyeba eloko nini esalaka na visage na biso kaka miel oyo eza très bien na nzoto na biso bamama. Donc j'espère nyonso tu na explike yango bamama toza beni. Nzambe apambola biso nyonso tu. Nzambe apambola biso ava tokabwana nazobeta toujours sete mama ata malili ezolengisa yo ata ozotremble boye ndenge nini soki okoti na salle de bain na yo mema libende ya mai ya moto wana kaka moke ebenganaka malili ya mai sokolaka mai ya malili kosukola mai ya moto te. Mai ya moto wana yango ezosalaka opasuka nduta, yango ezosalaka opasuka nduta na nzoto na yo. Mai ya moto epanzaka nzoto epasaka banduta awa biso mpe ntango toyaki toyebaki te surtout ngai nalulaki mai ya moto. Donc mai ya moto ezobebisa nzoto bamama na nzoto na biso basi kosukola mai ya moto te s'il vous plaît na sipriye bino. Mama Annabel aza na besoin toujours bozala malamu, aza na besoin toujours bozala bien. Mama Bizaleli aza moto oyo atetenaka toujours nzoto na ye. Mama azalaka nzoto elembalemba te koya boye non. Mai ya moto ekweyisaka nzoto en fait. Tala nga naza monene me nzoto na nga eza makasi. Nzoto na nga eza makasi pourquoi parce que nasokolaka mai ya moto te. Faut sokola mai moko otieli kaka ya mokie
des gens soki toyebi ke na Afrique banda kolobana biso bamama banda loba mwana mwasi asokolaka mai ya moto te ezalaki soki toza na elanga bazotala mpena ke soki oza mwasi ya solo il faut sukola mai malili na elanga donc touti kuna toya kolela culture ya awa te mai ya moto ezobebisa nzoto sevu mpe bamama nabetisi te na mai ya moto ezobebisa nzoto citron ezobongisa nzoto na biso kosala ya se makolo mas nini ber de karité mpona sexe balanda batala voilà bandeko baapele eza ebele bandeko ebele bazobenga nazoexplike na mpona likambo ya apele bamama tozoboya koyamba motu moko te antuka biso bandeko na bino tozolala te pendant toute la nuit pourquoi parce que ere oyo biso toza ya kolamuka bato ya États-Unis baza ya kolala ntango bango bazolamuka bazobenga biso kobanda butu nde tokata live awa ti na 10 heures ya lobi neti lelo na mama ariel tolali na 10 heures. Salut ma chérie Claudia, salut. Tolali lelo na 10 heures. Po kaka tozo répondre ba appel, tozo répondre ba appel, tozo lala te met ba mama na nga. Et puis mutu mususu mona soka ya mika bana na bana ko benga no bozo ya ngati mama na ben. Mama ya chou, non mama. Tango yo bengi to ya mio, yebaka bandeko mususu baza banzambe te, po ba yeba ke mama na ben azo solola. Appel na oto mozokota mama na bela azoyoka na kozelefone expliquer mama explication za nango besoin na motema ya kokita soki mama lobi merci beaucoup mama na comprendre nde tokosilana na ye naluki mpe yo na yambi yo bomitungisamaka te toza wana mpona bino tozolala te vraiment tozosi sacrifie lelo moi j'avais prié je dis Seigneur lokola nazosunga bandeko na nga oyo baza na besoin ya koyeba makambo oyo nga mpe nayebi aide moi motu na nge ebeta te aide-moi nayoka mal à la tête te nayoka ta migraine moko te tolali na 10 heures tolamuki na 14 heures tobandi kobongisa bana balia tobandi kobongisa ndako papa alia papa azala déjà bien préparé et puis nga mpe mama nabongama naya lisusu liboso na bino en tout cas botenir biso regard te s'il vous plaît tolingi bino mingi mama riacho alingi bino mingi mama anabela alingi bino mingi en tout cas on est là pour vous makambo eza ebele ya kosolola makambo eza ebele ya kopartage n'oubliez pas maman à partir ya 23h à partir ya 23h tout le monde aleka na bachaine so YouTube azwa formule ya koutilize beurre de karité na biloko mosusu tozosala na curcuma pour traiter nzoto ngai nalobela ngo nyonso tu awa ezali te soki boye na YouTube okokuta formule nango okoyeba na kobetela yango mpena sete mama bozala motema ya kokita tosimba bapapa tosimba yokanga mpena papa awa donc toza nango très important mpo lobi bapapa batika biso te bakende kotala de gauche à droite mama ya bana 6 ye oyo aza liboso na bino moko bozomona ndenge nazali nasimba toujours nzoto na nga kobanda na mwana liboso ntango nazobota na lobi na kotika nzoto na nga ntango mokolo moko te donc nga mbambana bagene fille mbambana baoyo nanu baboti te donc c'est comme ça mama bizala yo ezolanda nga mpola pambola biso vraiment tokomi na suka ya live na biso mama riacho alingi bino mingi atiki bino ete aza mopanzi na nga bozomona ye moko ndenge azopesa nga babiloko nyonso nazolakisa bino bambote na bino ebele mbote ma chérie ma sœur Claudia bambote ebele napesi mbote na papa bienvenu de mon mari napesi mbote na papa maekilema zamba pambola mabota nyonso tu bosabone na Annabelle Dedo TV papa Mike azosunga biso azotya lien na nga wana na se soki oklike mbala moko okokendela chaîne na nga ozolanda explication wana nalaki bino nazalaka moto ya parole nalaki bino na 23h bozozwa yango deja 23h bozozwa yango deja na kati ya YouTube na biso parce que nakoko explike yango awa te donc voilà yango kaka nalaki biso vraiment que le Seigneur vous bénisse ndenge kaka tosololaki na ebandeli bolimbisa bandeko na biso oyo babetani mabaku mama rite esika ozali tolingi yo mingi mama na belle alingako mingi toi-même tu sais je parle avec toi je parle avec ma sœur Ariachou ma sœur Ariachou alingaka yo mingi en tout cas boza bana papa moko bana mama moko basani oyo etutanaki bokabola yango bobongisa yango evanda nango malamu bosi séparé te parce que Ariachou aza ndeko na yo yo boza ndeko Ariachou boyoka na nkolo akozanga te kopambola bino Jésus-Christ revient bientôt. Soki nzambe abateli biso mokolo ya samedi tokokutana lisusu kaka awa tokoprofite tokozwa mpe batémoignage ya kitoko batémoignage kaka tataki bana na nzambe
tokozwa batémoignage union surtout ezala ya façon ya kovanda na mabala na biso na bandako na biso koma tokoki kozala koma tokoki kose comporte baoyo nyonso to esi baperdaki pédale baoyo nyonso to esi balashaki bamariage na bango baoyo nyonso esi bakomaki na dégoût tokosala live moko ya kitoko mpona koluka kopartage tozongisa bapapa na mitema bapapa mpe bazongisa biso na mitema vraiment kolo apambola bino que le Seigneur vous bénisse et je vous aime trop, trop, il y a trop. Soyez bénis tous très, très abondamment. Bye.